Très cher Internet, vous avez éparpillé à travers le monde, pour l'émission de micro international, les abonnés diffusés sur les médias de télévision, présenté par Zakari Momba, le petit Zak, le représentant valable, le descendant de l'honorable Zakari Bababa sur le général de Gaulle. Merci beaucoup à tous ça, Nakata Bandal, les champions. Et si vous avez NK, les champions. Et si vous avez découvrir artistes et musiciens, Rwandaka, où il y a évolué à Bongo et pas Kabose Boulembi, Lelo a taillé chemin na ya la carrière solo aza a on a préparatif ya mo bangé na générique o ezo ya bakala mingi te bobi na dansa bazoka yango na ya pour na découvrir jeune artiste musicien Rwandaka na kokota déjà na bokasi ya maman Françoise Vite en direct des States. Merci beaucoup na Cordo Tony Makonzo, merci na superviseur Thierry Vita, pourquoi pas joli moi di chilenga ba joli patience mukendi PM vrai chéri moi ça faut cette alita maman luka ki yangoyo Makamangozo Luka, Yango, Passas Mukendi Mère double, merci beaucoup, na ingénieur Christophe Mbenzu Yaba Christophe, merci, na Jina Moujingama, Popi Mwenda Samela, Nenge Bosa, toujours prêter main forte à soutenir Petit Zak na Moussika, merci na Junior Umberto, merci na Yolande Akwete, Yaba Yolande, Nega Ratoa Rosolo, merci beaucoup, Tokotara déjà na Kati, Potokutana, na Rwandaka, artiste misère Rwandaka, Oyo. Asala sala makambo pe to sola nae. Ouais. Zakari Momba lingala facile. Ouais, Rwandaka. Ouais, ndeni ya. Kalmende ko boni. Tokos yozo monora mutazo salaire ayebana. Danger. Quand on a ebisibino na libanda kuna keno zo kutana Rwandaka za animateur a évolué ki bongo pa Kabose Boulembi mais lelo et ataye chemin nae aza ko sala carrière solo yango to kutana to sola na muke. Rwandaka boni. Tranquille, donc Zakari Momba lingala facile, la personne lingala facile tout mobimba, honorable Serge KMB, honorable Zakari Bababaswe, ça devient même moi tout baba vienanga, mbota trop. Donc na yoki de vienanga Zakla zonge litige. Donc vient dans zonge litige donc bokota de Madusu bampuku. Bokota Madusu. Honorable Zakari Bababaswe mo jalisi ndeka na gangi na générique. Donc tranquille à l'aise. Na sepende yo talangai. Mais batu baebi Rwandaka te batu tamsumu ba Hollande à travers le monde. To beta moi parcours na yo. Au banda musique campé sika nino yo Rwandaka au salaki parcours lelo tamsumu moi 2-3 personnes musu ba yo tala yo à travers le monde baeba. Ouais, Rwandaka za beti la orchestre bangiringiri. Na pesi présence za ulu mvomo na ngiringiri mbote staff London bana ngiringiri bayebi na beti na nouvelle Miami vient nga lipembala président nga ladinda lango que son homme repose en paix autokufa na makanza showman na pesi mes condoléances na famille président nga lisusu ba directeur nga ba Serge Dino na beti na bangiringo totana longwana na yepa ya vient nga godé le fombo yemta boa kisanga i premier disque na boa na vina ngai le fombo donc on a marqué déposer le fombo na boa ba ale kinzamvwete limete kititalo Delta Fox kinzamvwete beleli bye bye likili luke bubangi jetador bye bye likili na neteni na prombizunga un coup de flamme bou ki simbaye na lisusu na o kangaka mboka na 2005 honorina mwana kiti honorina patrabe honorina mwana tranché dinero le fombo na base pas du sang frei tunia mukuransa pas du sang frei ya Mariana ngomboriana honorina mwana wana pa vina le fombo na buka kinyo na kangba RTG na kanga na binisa kala avec Godé le fombo vina en tout cas président Godé le fombo vieux c'est l'homme sur le merci mais na pesio ngana zama ba leader rebelle ban vianga pona yo to salanga tana longwana na epa ya Jacques Mulopwe JDT Mulopwe vient nga pa popi na pesi mbote to boaki générique na masa na hérité via ke poto à cause de kérosène na apocalypse à boire générique et ça l'enga pas c'est bimisa biso lokola to za ben capable to via za sir na bisoté et l'on a longola ma part ça ya Jacques ti lelo JDT Mulopwe sera ekin vient nga to kutana be mission na ba parler na beta retour on a vient nga to garder relation et l'on a longa wana pas JDT na Mulopwe ya ngwana prena ya pa appela ça Mombonda Kabose Boulembi ya Rotumba national numéro 1 nzelele sakaki sasa idéologie vient on azolanda nazo pelanga moko sa Mombonda nazu cours pas wana Kabose Boulembi mon président nazo pela sa Mombonda sans soutien donc yom kuto de soutenir ngai batutu bakimanga mais ce que pas Kabose Boulembi au salara palak nini to salara nani krinini o tamsu e kanga ki pe binisaki ngai kuna ba pesa nga chance te
tant na ena kuti basala Kinshasa na mbrusu qui dit ale lengo mama lengo nga bapesanga et le moi mukie les aru krité batuka pona aga Zulmane Michel Kamboudi Joël Bongananga toke balalie yawele musheni kabaka na yo balongwe telo bapesanga ezaka moi batu tant elongwe ba yo sala Zakalara président pesanga mutua générique Rwandaka ba 12 ans kese Rwandaka boakate ba pesanga kara début générique na bandara mais ça l'a bien merci na président Kabose à memanga Zambie à memanga Tanzanie à memanga Angola donc il vient na Kabose merci idéologie Zaka que la paix est plus grande que la paix est plus puissante que la guerre parole du maître Kyrios Maestro Fabro azote abiso mikolo yo système robenda ko mutongo sala za nini Kabose bulembi aye na bamoto na ye auti na boma alingi ya binisa mogi Rwanda kwa ya na mabele uli mushenya sepela Charlie Mboshana kriya sege di diffusoni na katsa Congo vigilant to kudia matamba dona Monica na Rwanda kankutu pito suka ale mwana mwindu tika bilula ba travailler na yo mais siko Rwandaka so le nesala keno longwa et pas Kabose bulembi ya kotumba ya kopia mutunanga ya kati ya tongo oyo na opesa mbote Vieno général de force a déjà to yenda ko zoye lobby wa kenda ko yamba to ça qui na aéroport ça dit Vieno a déjà photo za trop po yebi masola kati siko sala nini po yo au claquer porte c'est pas Kabose bulembi longwa po lo sakari wana za père beaucoup de respect na longo la chapeau ya bulembi la paix est plus puissante que la guerre wana za papa na ngai na ba bon moment na vandaki na ye ma bezanga raté na famille mais wana za papa na ye apona lo ba mabia papa te idéologie ya Maestro Fabro benda connu donc la paix est plus forte que la guerre que ça soit Rwandaka il y a papa salenga mabe Rwandaka et loko yo ça bien parce que ba mission tout partout le na Congo et ça que soki muta abimé pa mutu faut alo ba mabe ya mutu wana c'est-à-dire ngana lo ba na moi souvenir mo be fali pour na studio ndiayi abisanga petits aglomoni soki lelo tamsu c'est salike boka bwana vino no ba zakari ba baswe kolega na TVT po finga e po lelo yebisanga yi depuis ngai na longwa et quartier latin confrère non nini to concert non ni journaliste na le cas émission na finga Kofi to na loba mabe ya Kofi so le na 5e génération na lekinga et le wana te yanga mais le kongo su salinga bien olongwe pas batu mozo kumisa batu wana lelo na kisasa lelo so moni ba jeune artiste émission so olongwe pas mutu ya moni pas komi danger et ya motanga ma mo loba mabe ya mutu mais yo za bongo te so nini sali po ezala ke o reconnaître bato te siko uta te ba bien fait za makasi Godelo Fombo yem ta box nga disque Honorina d'accord na mboka na ebité ba 2005 so ba 2005 Honorina mono rango na ebité ba publicité ba Will Diamanga ba yokanga partout mais ezara les hauts les bas reculer pour mieux sauter yango danse à basoke zoya la danse la plus facile ça se passe en marchant donc attention mauvaise haleine na yeka na message to boka ben sanité te pour na question tuningai on a remarqué violon te ba viana ba mbiaka ba bani musique kala na zana berero wana mais Maestro Fabro azote yanga trop natala ngaza fanatique Maestro Fabro Fabregas le maître de la musique africaine donc natala ke ba mta producteur no ça ça appelle la belle rien so tangé trop depuis to bande so tanga Fabro o tanga ai te nazaka na ye asolwana nga bien na kina na palais na pesimbote na ya Dudu Bessa na pesimbote na héritier Sinamo FBI mutakumba mokonzi na pesimbote na Christian Decorne papa solution papa S vieillo yebi surprise ezali si peut être en qualité moment du matin so Rwandaka to keno presque malembe pour après awa bato royoka moi préparatif na yo ndenge nini au sali général na bato bayoka ndenge ni bosala masolo maintenant to solimpe au sali orchestre to ezakaka ozo betaka ba tube kaka ndenge to monaka bato mso monaka pa abima sali moi tube na ye soka mone simbe bendie amati lisusu to ezapena au sali orchestre ozapena bato to neni te nga sala orchestre te Zakari ngamna do bonde la bonne Zakari mwamba wakufa no tiki ngana wakufa mwamba orchestre na heureux te na kana ba masa na ngai ba belle na nozo mona
donc bayo tchanga poa ba masalanga ils ont c'était ba masalanga na lelela ki bango ndeka na lelela kayo bebi musique ça soutient ça aide ma trop faut en battre ba so ba coup de pouce ba propulser yo pour nga mona kokate na balarte ba politique bazarate et on a dosenga na honorable Zakari Bababaswe honorable moi no yo soda na yo honorable Zakari Bababaswe batte belé bazola notre travers le monde batete tumba ba junior Umberto ba modé wa manakio ba patience mukendi PM vrai chéri moi ça faut patience mukendi vrai chéri parce que na mona ki vrai chéri ce qu'on a l'art na soutien na beauté tchanga poa kota mamba Rwanda ka yo yebi donc kota mamba Rwanda ka na dosenga soutien en tout cas honorable Zakari Bababaswe mo jali sivier yo propulsa ba te belo bana masolandu le kala au sali ba te belé rien à dire ba journal tout au hôtel là et pola bazolandaka idéologie na yo donc vieux soutenir ma petino yeyo na sepeli kande Zakari Mwambakiti donc ça linga bien donc pour la question na yo nga naza fanatique à maestro Fabregas na lingaka ya sala musique bien naza fanatique à maestro Fabro na lingaka sala musique na bien naza ni na label na ye naza ni na orchestre na ye azo soutenir nga IPT et ça va coup de plus mora mike kaka naza frère jeune frère na linga mona ngala musika naza la bien bolongo la barrière penser na obunda ngamoko sidio na sala ngamoko na ba effort personnel lelo yo se déplacer au tiki linga la facile oye oza na occupation no moye ozongeza da ozo contribuer déjà ozo tia da pour na mamna na roza l'ingranté on se déplacer dans grand cameraman donc ça me va droit en tout cas merci à trop on a ça nga nazo bosser à toi chez NK champion business na Bandal na Chibangu en face à Kin Marché siège à Rwanda Yangwana tous à chaque jour lundi et vendredi lobby le lundi lobby mardi mercredi jeudi vendredi tout préparer clip ils ont orchestré ils ont kaka ndo lobby on annonce la ba tube nanga na yebi Simba nango donc nzamba za juste parce que ils ont bateau ba Hollande à travers le monde ba msusta msuba pour ça retour ma coup de pouce ba Jina Mujinga ba Modé wa Manakio ba Joli Mwadi tamsuba Modé wa Manakio GPRS ya mboka massa na Brésil yesu aza na Brésil a contrôlera Brésil États-Unis bani tout consort ba retour peu coup de pouce tatou de tchatch les guerriers ba Hollande à travers le monde ko bisa bango nini ngai Rwanda ka nini okoyebisa bango oyo baolanda na minute c'est-à-dire ozana nini déjà na kata marché to ozo préparer nini oyo batuto baolanda à travers le monde ouais na minute na osenga soutien studio na incilité na toujours na studio o alinga bima na plan ozana nga maquette ozo répéter to kanga plan to kanga bapa o alinga bima na plan numéro eza plus 243 81 89 79 958 plus 243 code mondial ya Willy Moucheni vieux tigre petit na été qui pleuve qu'il neige monter Marita Moucheni ya Willy Moucheni plus 243 81 89 72 958 dans Bobinga Bozo Rwanda kana besoin soutien na bino boyedinga na rosa le clip TV singa bala promotion singa bala à Sansir boye caméraman émission net notre singa là na singa soutien na bino moralement financièrement donc il y a ça na bope sambe ba contact na bino na zonga partir na ye même au yanga pe brozo partir libo région nga Zakari zawana et sanga be moins loko botindika pas Zakari na bigi ya zamuta à droit chemin et comment na singa soutien merci beaucoup so nini oza déjà ils ont préparé bateau base la nini bateau tout balinga la bonne musique base la choué oui que be choué banani ba okemba pe banani be kemba ba générique simba souté faut ba zonga boala so banani ba générique zo simbate yo yebito ta terrain te banani ba générique zo simbate on va mi lobelate na ça publicité mutute deux fois te na zoya Rwanda ga zoya avec soutien honorable Zakari Bababaswe mo ici je confirme avec force vers Zakari azo changa poa deux fois te si vous moni Zakari Mwambakiti donc deux fois te en tout cas honorable Zakari Bababaswe lingala facile Rwanda ka nini faut batuba s'attendre na yo bazela nini bazela danse bazoka surprise comme on a une surprise ezoya toza na générique toi na phobie wana eza deux plans tozobeta deux plans to borana danse bazoka bazela danse bazoka oya le bazoka te ko poussa na pembe na chéri te yango attention mauvaise haleine ça c'est la nouvelle danse. La danse la plus facile, ça se passe à Manchon. Oya le bazokate, ko poussa na pembe na chéri te. Ah bon?
oya le chingome te kozala après ça kosolola na bato te zwa somba bazoka liya bazoka epesaka saveur na munoko elongolaka solo ya munoko totofuna bazoka bakimba bachoué. Merci beaucoup Rwandaka to komi pratiquement na suka n'habité ouais faut présenter moi na leka na moni chéri leka boyo se présenter Kombonani comment on a Ashley Manigis Ashley Manigis yango wana balo ngai nde Ashley Manigis boy ndo pesa makambo nde makambo yango nde makambo baba sela ka bomona makambo ngai pasa sibuke ndoyoki joli mwa doyoki yango danger mume waza minere ndako za minere t'es un mineur on a 15 ans 15 ans minere minere tiki obina osa misala musique déjà ajo baliboyo eza dona nga la préférée yango donc nami laxi qui na sala don obina est-ce que classe okenda classe na aux en classe deuxième oui c'est ça combiner classe na musique era otanga pezali era ko classe pezali yo loketo penezali loketo ndezali l'accent mon loketo on va Rachel pas binarité Rachel pas fois bimat tikiti wale bazoka te kobusana pembe na chérie somba bazoka liya bazoka epesaka saveur na munoko elongolaka solo ya munoko totofuna bazoka toliya bazoka tomanche bazoka tidi dansa bazoka tidi et poids yagala yo tellement nous bamona loketo bamona pela bamona loketo yango yana facile cordon Tony Makonzo za komona bana OK wale bazoka te kopusana pembe na chérie te toke liya bazoka manche bazoka epesaka saveur na munoko elongolaka solo ya munoko totofuna bazoka toliya bazoka tomanche bazoka kiti dansa bazoka eluke Zakari Mwamba mwana noko bendana yoko mona ngakomona deje wadol yo penoza na kata dance makasi kutu yo lobela te bato tout bolanda na travers le monde robisa bon likamno yebisa bango ke ba soutenir biso oza artiste na bango Rwanda ko balinga mingi mutu nyotso to alinga wa a soutenir ye to senga ka soutien na bango. Merci beaucoup yoko baksanini mona d'abord comme on a R. Kelly, R. Kelly, artiste danseur, zo pesa makamuna kini o saranate, ba mo ba yebi, ba bi moto muketo melio moto ne makamu, ba melio moto, ba bi ne dans ce vendu koto mi ngolo bezate, kilumbikina toujours, ba bi lo pas na dire ya lo bele aussi na moi soutien na bino artiste no Rwanda ka yoana makamunde ya koto ba bi ka toujours. D'accord, si on a comme presque mal souka, moi ba mbote na bato tout ba landi à travers le monde. Mais Rachel, yaka na kiti. Mais après si ba mbote te après ça bato na mbote ko. Yo pesa na mbote bato tout ba landi à travers le monde. Après na bandeko na poto te wa bandeko na partout na pesi mbote na vie na nga moko blanche kubula banini na pesi mbote na mère o abota ngai pona zala o na telemi siko na pesi mbote pa père na ngai na pesi mbote na batu tu bolandanga na ebike bolandanga donc na pesi bino tu mbote trop ya lobezate ba mbote beleka yango wana na pesi. Merci beaucoup Rwanda gato si sana yo moi ba mbote na batu tu bolandanga ouais na pesi mbote na champion business balobi ya yo ya ngai champion business chimina. Donc, toi, chez NK na Bandal, au ma siège à Rwanda, quand il y a reforcé tout. Donc, ton midi pour assoyer tous à la awa. Mbote na Anderson Chimina, ordre di léopard autorisé à tirer. Donc, il faut meki a kunantoto. Na pesi mbote na venanga Donking Tombo Moussa Kansai, 7 wa Manankyo. Na pesi mbote na Yoli sous Zakari Mwamba, merci à trop. Na nengo se déplacer. Joyce Mafuala, Mobala Pemba Kota, on était en direct de Bruxelles à Zolanda. Joyce Mafuala. Mais Joss ma foi là, soutenir Rwanda quand on a soutien.
Numéro Yali plus 243 81 89 72. Ma foi là. Rwanda Kayeyo. Rwanda Kayeyo sur Benka Zakari. Moi loko pour moi ba promo émission et ça l'a bien. On appelle Simbote na vient na Godé le Fombo Bende la Congo. Studio SMB est-ce qu'on a sali ba boulot tout. Merci à trop. Mbote na vient na Papol Kete Kinazanga. Mbote na Didier Horoscope directeur. Didier Horoscope salon de touche na Bandal. Pays Makambo, balobi ya yo yanga Julie Kete Julienne. Merci na ba massa na tout, ne bazo soutenir ngai, bazo pesa confiance na ngato na biso na rien. Tozo kemba, tozo bunda muke bazo la présente OK bazo eloroté, mais moi na lobi soubaye parce que baebi fitir, baebi ni tozo préparer. Donc l'amour de la bonne musique, tozo la relé bino na août ça quand to bandi août fin août, bozo a clip. Donc c'est maintenant son nzamba sungi to retourner, da bozo a clip na bino, mbote na vena nga David Matadikibala. Teke umbu vie on le veille à TV. Merci beaucoup, maître Chris Cicero Bakumba Bofoya, Psaume 35, Mwana Ndaku. Soif de servir les autres. Merci beaucoup, Dona Dakaza. Restaurant, Nakata Gomewana, Sawi Bouti Poto, parti Boye. Bon, pour ça, Rolia Mouloga bien. Bokene pena na Charabondo, agent direct. André de quelque part. À Istanbul. Joli malade à Istanbul. Merci beaucoup na Tete Tumba. Merci na Freddy Walelo. Merci na Passas Mukendi PM. Vrai chéri, moi ça faisait talita mamoko. Il y a Christophe Mbenzou. Merci na bino tout. Oh, vous avez prêté toujours confiance. Na Kouli Média Télévision. Vous s'abonner massivement. Tout ça pour nous passer Moussala. Et merci na Cordon Tony Makonzo. Merci na superviseur Chéri Vita. Merci na maman Françoise Vita. Tokutani bongo mukolezaro ya. Soki bo moninga ba zunga iboye. Babendi biso beauté za bongo Vincent Onokama mwana moke mais maele belé Vincent Onokama mwana moke maele ebelé Vincent Onokama mwana moke mais maele ebelé. Merci beaucoup na kama kalamingte bébé Seba Onokama za roya. Merci beaucoup.
Kemba. Véronique Kemba. Deux avancés.